Bonjour bana Nzambe, bonjour peuple de Dieu. Makambo ya matinga na motema kote na partage yango na bino. Awa tozali le 24 décembre 2023. Na ba oyo nyonso tu bakokende kosala ba feti. Na ba oyo nyonso bakokende ko inviter bino na basala ba feti. Bakokende ba feti na kata ba famille. Bakokende ba feti na ba église. Bakokende ba feti place nyonso bako inviter bino. Bozala attention na ba biloko bokolia. Bozala attention na ba biloko bokomela. Parce que tobi motema na moto te. Eleki mwa bane mingi bona kala. Nzamba la kisaki nga alobaki na ngabo. Bata bayini biendo kisoka lukio na butu akokio te. Akoya koluka yo na moi. Na moi la kisi nini? Akoya kozwa mundoki bia kokocha yo poazo pota eliminer. Bana Nzambe bosala attention na biloko bokomela. Bosala attention na biloko bolia na ba feti na bino. Na kati na ba famille na baninga. Moninga malamu azali Yesu Kristo Masia. Moninga o abatela kabombaka Yesu Masia. Oyo ezalaki bolamu oyo Nzambe akosinga na kati na motema kote na partage na bino. Bosala attention ba biloko noti bokolia ba feti ba place bakoinvitaka bino. Le 25, le 31 décembre. Bosala attention ba place noti bino bokende kolia biloko. Oyo noti bakopesa bino ba mai. Oke na place moko ba feti o biloko kolia. Mema kopo na toilette. Mema sana biloko na toilette. Kotika te. Bato bakoma kotamba na ba poussière ya ba poison na kata ba poche pote ba éliminer bato. Bosala attention na biloko bino bana. Merci.